Voilà, fidèles téléspectateurs, il y a un magazine Tolobela Congo. Wabino Molobel RX Kalingunda, l'homme prophète, né Tolobara. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse le président, pourquoi pas le gouvernement, au gouvernement de la République. Et Batonios, tout bazali ko Kambamboka. Émission Nabiso, Tobeta Kamasolo, Mazali ko le Kanamboka. Émission Nabiso, Toba Kolobela Solo, Oyo Manso Zali ko le Nakati Amboka. Wabino Molobeli RX Kalingunda l'homme prophète les lots zali na kati ya musée national et pas wapi tokolobela moi politique moké tokolobela moi makamwa nzambe moké parce que le lot na ba église comme na moi ba nungu tokolobela pe na événement au monene toti kozanango tozabongo na kati ya musée ezali journée internationale de la famille et na pokwa le lot ebisi no bozala scotché cimenté bolanda émission oyo benga bato bazali banda ba kotala donc le lot nos surprises. Nous avons amené quelqu'un qui est grand, Tolobaki qui est Tokoluka, Tolinga, Tosala toujours émission, et puis Sarabino en plus na Katamboka. La personne que vous allez voir aujourd'hui, vous allez vous étonner, Tozue Wapi. Moto Abini Sara Kinshasa Mobimba. Il était seul contre tous, qu'on l'appelait bien Dakumuda. Et c'est avec lui qu'on doit essayer un peu de parler. La réalité, dans l'émission Nabiso Tolobela Congo, on a un musée national, Boebi, Azalaki Moto, Bande Kobeta musique, Tobeka musique à Mokili, mais Lelo, Aza converti, a commis homme de Dieu, pasteur. Sokazo le kana télé, Aza côté à bateau, Bazaki, na siège nae, et Belé Bazaki na badout, mais Lelo, Bakomi Kokoma, Kobongo la mité Manabango, grâce nae, Kasina Pokwa Lelo, Tozo Mekampe Kosoloanae, Tozo sa caméraman, Nabiso Fungola Moachan, parce que Tozo Linga, Toko Tsabongo, l'homme de Dieu. Mbote papa. Mbote mon frère. On a invité Tobeta non les solo parce que Batba Monayo parce que les téléspectateurs rebellés Babunga Bazotala l'homme qui était adversaire au Tozomona Lelo Wenge musique Kobeta na stade de Martyr les 30 au yo zalaki na orchestre na yo ozaki na soutien makasité mais Obinisaki Oningisaki pose là qui compte un seul contre tous. Lelo Otiki Masolo ya musique, ça fait très longtemps au Komina Kati ya Masolo ya Nzambe. Yebisa biso parcours wana nanu ya ko changer. Qu'est-ce qui t'a poussé lo koni ne motiva ki yo lelo potika makamwa musique o bande ko kende poto pamba kolata kotamwa na ba mituka cher ko za na via luxe ko vana na ba boîte ale damble mbamoko bamoni otiki au changer au komi l'homme de Dieu pasteur. Ben merci. Je pense que Zali kaka appel ya Nzambe. Nyoso to sara mukira ezaka ka Nzambe ne mutazali suka. Soki komi temps na yo ke Nzamba bengyo ato boy ndenge nini suka nango se rendre kaka parce que yenda zali kolo ya nyonso yende pomba otobenga pomba ezande ye pomba Nzambe soko lobi ke azui so tano koki en fait c'est déjà une prédestination tu vois on a déjà destiné aux amusa na Nzambe osala Nzambe pour sauver peuple na kati na Congo oyo déjà il vraiment lo monta mabongsa ngo déjà avant les azarti yango na yubiki soki temps ekoki Nzamba za na posta na yo soki ezali yo pour bouger te tant ozo ba soki ezali yo betela biso parcours lelo c'est vrai olobaka ke na vie ozanango via chrétien ya christianisme ozanango eza plus avantageux par rapport ya vie wana. Qu'est-ce qui avait poussé yo moko même sur lobi keza tant Nzambe tant bande ko ya tant on bande ko lobelo na kati ya motema c'était comment pour que changer d'emblée parce que ba camarade na yo ebele ti le mususu bazaka na ba doute bandimaka te ba bakada kumuda ozonga na non ma ozonga wana c'est déjà passé j'ai déjà plus de 10 ans 12 ans dans le ministère donc ma ozonga wana est en place société donc je suis ici là où je suis bien Nzambe azo pambolanga azo batelanga et surtout la chose la plus importante c'est que ko batela bomoina o ya sena maboko na Nzambe tant bomoina eza na boko na Nzambe oza assurer que tout va bien peu importe ba manigance ne se go salma na mokili mais ba atteindre yote parce que oza na Nzambe c'est le plus important ko zanga Nzambe et akufa. Tu peux te faire bouffer à tout moment par le diable, par le monde. Tu peux te faire bouffer à tout moment. Mais quand tu es avec Dieu, c'est vraiment une assurance dans ta vie que tout va bien jusqu'à ce que Nzambe, en même temps, aussi ça, nous avons une mission. Moi, j'ai été appelé et envoyé. Non seulement j'ai été appelé et envoyé. Donc,
eza ndenge wana donc vie na ngai eza ngai eza ndenge mwana bato mosusu te donc vie na ngai ezali kaka fallait koyoka nzambe Dakumuda le Bogar Dakumuda a changé ouais nzambe aboujaki azobenga ngai na bandoto na bapel na bandoto na ba vision et pas na basali na nzambe suka na ngati nem sana nzambe moko ya pina tiepa na l'apôtre Gédéon po ya tiepa na ngako ya ko prêcher na évangile nan c'est là où luka likamuli boto ya mwana ngai mwasi Christly et c'est alors que na yokuta na nzambe luka libota ya Christly et sali que ne gauche que ne droite wana nazana musicien mais à temps moi comme qui vraiment il fallait na luka ka solution na kati na solution tinza masali que to yokuta na musala nzambe wana masala ba démonstration moko donc nandima ki nzambe nzambe zaki na musika kaka na papa ya madame na ngai na mona ba numéro oyo ta onaki na mokili d'abord que non oyo za ba numéro mo za très supérieur ils ont un numéro supérieur ils ont un nzambe de quoi ça nzambe c'est alors que j'ai écrit les miracles là où la parole ne convainc pas les miracles doivent convaincre les vrais miracles doivent convaincre parce que je vis la main de Dieu sur ma femme je vis ngamona mona qui puis na moni le boko nzambe na moni mona abotama qui puis je ne pouvais plus douter de rien donc c'est ce qui m'a vraiment convaincu qui m'a amené dans le sacerdoce surtout. OK tu allez toujours Kokoba pasteur est-ce que vous gardez toujours le nom de Dakumuda? Oui, c'est mon nom, c'est moi. C'est moi, on m'appelle Christian Dakumuda, pasteur Christian Dakumuda Kimbukusu, c'est moi. Donc, au début, ça t'est nu, toi? Non, au début c'est moi, je ne voulais pas qu'il ait gardé l'identité parce que ils ont une image à star. Et là, comme on a un endroit on a un endroit qui cité, et là, comme on peut spirituellement parlant, Dakumuda, leader. Donc il signifie leader, champion, guerrier, tout ça. C'est ce que ça signifie Dakumuda. Voilà, merci beaucoup. Donc nous sommes en train d'avancer parce que les lots, nous avons fait la miracle de Makambo Belé, la jeune fille, Bazako Beba, Makambo Belé. Donc nous avons vraiment l'homme de Dieu, pasteur Dakumuda, Christian. Tu as parenthèse, je crois que vous allez congolais, vous allez comment on a réseaux sociaux, ne bazali kotambusa ba vidéo ya bande konabiso basi bazali kokene na Dubaï juste pour bakenda kolia salité kaka balia ka bisanza babi marana bambua na monde spirituel est-ce que loko wana ezaka rapona bato bazwa mbongo to iya ba biloko moko ya ba incantation bazo sala pa ba fiana bazo ebate bazo profiter na mbongo après il y aura un problème qui pourra venir demain. Ouais, les problèmes doivent arriver un jour. Les problèmes doivent venir parce que oyo bazo sala wana ezali bazo se décharger. Bato bazo to mo spirituel. Na baso se décharger na ba charge na bango esprit bazo pesa pas na mutu bazo pesa pas na mutu mutu azo charge moko makasi des charges sataniques les esprit azo ba charge wana azo tika na nzoto moi si mutu mwana moi si azo mira ko yende mtazo ko charge wana lobi boko kama te boka o abeli boma akomisoki ndenge nini akomisoki ndenge nini boka moitié lobe ezala ndengwana donc ezala compliqué ezala ndengwana donc boka moitié c'est comme ça donc les ba charges sont des charges sataniques au bazo ça va ba charge satanique donc bana baso bazo salon ba ko bazo ba charge satan ba charge ya satan bazo zoyango ya esprit bazo zoa bazo lia bazo mela bazo ba charge muto c'est décharger mon toilette tant bato na wesi kena wesi bake batie à déposer matière fécale na vous comprenez? On a Bamboa, donc des histoires qu'on lit à Bisanza. Donc ce sont des choses, je ne sais pas. Dans le monde spirituel, vous, en tant que serviteur dédié, parce que bande quoi, pas si vraiment continue à ben on a bazo lukango bazo kango lengi. N'habité si tu peux dire quoi parce que bazo landa aussi koyo et za chaîne na biso bande ko belé bazali ko landela pour na koyeba réalité o eza ko lekana kata mbongo. Yo en tant que homme dédié parce que ozalaki na monde moko o bande ki badon ba peke Dakumuda simba kisi Dakumuda bande ko qui sabatu Dakumuda zo sala ba incantation azo kufa ba biloko ebele oyoka ba biloko na pozo succès faiki Alex sabatu faiki bima faiki teka bana mike mais lelo nzamba bengi otango zo mona ba biloko wana vous dites eza satanique maintenant bande ko na biso basi bazo continuer c'est à cause de l'argent ba koki ko sala nini surtout ba leki oyo bana oyo bazali ko vivre na kati ya République démocratique du Congo. Ils doivent arrêter
Mais facilement. Non, ils doivent arrêter. Moi, je leur demande d'arrêter parce que dans quelques années, 2 ans, 3 ans, on a chargé les camarades pour supporter. Baza où c'était? Baza où c'était? On n'a pas de ça incantation dans la toilette. Pour nous ça incantation dans la WC. Parce que ça passe déposer la matière. Donc on a chargé dans la WC. À l'autre temps, on a monté. Na bon mai na makila donc et que tourner ma bé ma casse. Quand je te dis ma bé ma casse, c'est que tourner ma bé. Alors je te dis ma bé. Ma bé pour moi ma bon ma basi ba ko fa mort subite, ma mo bé au salim. Parce que bazu charge mon réseau lekela bango, bazo comprendre que ba pesa on charge. Bon on ba ton ba pesa on bazo wapi. C'est de l'argent, il est compliqué. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est les conseils que je peux donner à mes sœurs. Arrêtez avec ça. Ok, arrêtez avec ça, donc restez en Christ. Awasikoyo tolingito dindato mekano kolanda quelques séquences. Il y a bande konabiso o babimi ba ambassadrice nakati ya salle place Tozali. Donc c'était vraiment une ambiance totale. Vous allez voir les gens ont parlé avant nini ko baba décerné bango en tant que ambassadrice et bon toye bandenga kozonga na plateau. Fédération universelle de la paix. Donc, des lobby. Journée à lobby le 15 mai 2022. Parce que c'est le journée de la famille. Alors, la Fédération universelle de la paix est à la qui n'est pas femme leader à occuper aux nominés par rapport à l'objectif na bango ndenge basala kamisa na bango. Yango moni ngai na mama ndeko na ngai mama acoustique tozali basi artiste tozali ba comédienne ya mboka na biso oyo wapi autrefois oyebi réputation ya basi ya théâtre ndenge balobaka babalaka te basalaka makambo malamu te mais biso totali que dans toute règle l'exception ne manque pas. Et voilà le lobby Somi Balé, tous à la nominer comme ambassadrice de la paix par rapport à Yamissano de ce que ça concerne. Dans le cadre de la culture, et puis dans le cadre il y a l'association séculaire Libala, Oyongai, Nazali présidente, Yepe Mama Azali membre, Wapepai, Tozali Kotia, Tolili pour harmoniser, Tozali Kosala pour harmoniser les liens conjugaux et Libala. Et ça la kimia. Ce qui dit les la kimia, au moment la makamio sur la kimia. Et puis tous un objectif éveillé, n'engagez pour préparer jeune garçon et jeune fille dans le mariage, n'engagez ni moi si l'autonomisation de la femme et qu'on peut pour ça les manas conditions madame pour être ni botanaye et puis la kimia et voilà un peu pour la mokolanelo, il y a moi on a tous un essayement pour être Lélo Calamité, ambassadrice de la paix. C'est vraiment une grande histoire, un grand événement pour les artistes. Alors, Lélo la Congo, la RDC, peut-être que nous sommes les premières femmes. Vous allez passer à l'Iboso artiste, à Mboka Nabiso Lélo Congo, vous allez nominer officiellement comme ambassadrice de la paix. Bon, par rapport à ça, quand maman Maria organisation Oyo FPI esalaki mpona bamama lelo tozozala nomine comme ambassadrice de la paix par rapport ya misala na biso tosalaka biso toza d'abord baartiste comédienne oyo esepelisaka monde entier Congo na biso d'abord et puis na monde entier et puis de deux toza baleader na bastructure oyo toyedaka bafemme abandonnée enfant de la rue bato lolenge na lolenge donc toza bafemme leader oyo toza na bastructure oyo ezosala makambo minene na yango esali ke ozali lelo classé epuis parmi basi oyo mboka na biso endemi kokomisa bango baambassadrice de la paix na kati ya Congo par rapport à misala na biso epuis officiellement nakoprofite mpe kopesa message oyo ke lelo biso tokomi baambassadrice de la paix nga na ndeko na ngai Maria toza baartiste comédien eza lokumu mpona na art na biso lokumu mpona misala oyo tosalaka
kosenga bongo mama Maria eza tokende kolakisa na yango bakonzi na biso bamona ke bacomédien mpe basalaka makambo ya malamu mpe lelo toza classé parmi basi oyo baza reconi na makambo bazosala ya malamu na mboka mpe baza déjà baza accompagné na biso oyo tozwa déjà banomination wana comme baambassadrice de la paix tolakisa bakonzi na biso ya culture et art ya monde na biso ya théâtre comme papa Masumu bapapa na biso Elombe na Isako mpe toza na papa Makala tokoorganize eloko moko ya kopresente bango badiplôme na biso epuis eleka université il faut vraiment tosalela yango mwa ata mwa eloko moko mwa réception moko ya moke mpo eza eloko ya monene tomona yango kala bamusicien toyokaka ka musicien songolo pakala banome ye ambassadeur toyokaka ka na baministre banome ye ambassadeur toyokaka ka na badepute banome bango baambassadeur mais lelo baartiste comédienne oyo torepresente art torepresente culture na biso ya mboka toza lelo nominé comme baambassadrice de la paix na mboka na biso ya Congo. En tout cas eza moins de chose te eza eloko moko ya monene mpo ke baresponsable na biso bazwa ngo vraiment au cœur mpona kopesa mpe valeur na mosala na biso. Comme on a eu Monique Kayembe Abigail de la fondation Abigail Mama Abigail ngai en personne nazali loko mwasi kati na basi pour moi c'est la journée de la femme mais les autres journée meilleure pour moi une femme nazolo bela pour la journée internationale pour nanga et ça est monene comme ambassadrice c'est la facilité nous sommes partout les femmes puisque une femme c'est celle qui donne la vie femme ça signifie vie qui donne la vie à quelqu'un d'autre alors le coup de toza na motu ya repère sa vie toza ba tout faut toza distinguer je suis une femme distinguée. Je suis maman révérende Judith Chofo. Naye awa pona Kambotali, je suis diplôme et mérite comme ambassadrice de la paix. Alors, Mutuna Oyo, na Oetali Bassi. D'abord, moi si quand on voit la femme, on voit la vie. Les lots makambo basi bazo sala, ils ont déplaire biso makasi. Pourquoi? Parce que moi si esengeli azala modèle mwasi aza mama oyo azosimba société nyonso il faut que la femme soit modèle so mwasi aza modèle te eza pasi biso tanke bafemme forte bafemme de valeur tolingi kopesa message oyo na bandeko na biso ya basi bazoke Dubai kosala babétise kolia baniere kosala n'importe quoi au nom de l'argent pour avoir beaucoup d'argent okei kuna ozongi bato bamonake non okoma na mbongo ebele bajip bamituku ozotambola nango mais operdre valeur na oyo ya kimwasi. Alors c'est ce que nous déplorons na kati ya bamama tolingi bamama bazala bamama ya solo tolingi bamama bazala bamama ok tolingi bamama bazala bamama visionnaire lokola biso lelo bazokonome biso baambassadrice de la paix. C'est une grande responsabilité à ne pas se réjouir avec ça. Bien, mais si on a et les Kabbalah en tant que femme de Yeah.
Voilà, nous venons de suivre l'ambiance d'Engeleka qui n'a qu'à la salle. Vous avez vu comment l'ensemblée Nenge Bandeko Basepeli Babini. Je dis un grand merci à Bato nous pour soutenir de près et de loin. Tolobela Congo, c'est votre mission et vous allez toujours Kokoba na l'homme de Dieu. Je crois que présence non pas qui n'a qu'à il y a Bandeko ba décerner Bango en tant qu'ambassadrice de la paix. Na évité si vous avez quand même un mot et comment vous êtes arrivé là parce que Bamonio et pas Bandeko Landi Nani pe ambiance et l'équipe comment? Ben bon, on a qui na compte il y a FPI, nous ambassadeur pour la paix universelle. Je suis un aîné, il y a beaucoup de Massiko. Donc il faut soutenir Bango, tout simplement pour plus tous Arawana pour que Malogoya Bango paye Bako pour qu'il ait le bosso et tout ça la équipe. Donc j'étais venu en tant qu'ambassadeur pour la paix universelle, c'est ce que je suis. Alors quel est l'impact Yarozala, ambassadeur ambassadeur de la paix ya Babiloko? Est-ce que croyez-vous que ndenge ba nominé Bango rôle na Bango ekozala nini na société, surtout na mboka na biso tozomona désordre déjà kokota partout, ba guerre ezozala banzala, to éviter ceux qui ba élection ekozala. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait des gens pour travailler pour Nango. Il ne faut pas travailler pour Nango. La paix c'est travail, la paix commence par soi-même, par moi-même. Tu vois, il faut automiser ça la batoya kimia et tout reposer sa kimia la batoya mettre en place toutes les stratégies possibles pour nous barrer route na on nous aller désordre. Vous voyez, on nous a mon boulot, on nous a ça bateau kimia zozang na mambe belé la rata mboka. Tu commencer par les sociales. L'absence du social est à la base aussi. Il y a zozang ça kimia la rata mboka. Vous voyez, la juka moko kaka. Les gens mambe belé la carte tourne. La juka sur le plan social car qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Tu vois, il faut régler les choses des problèmes sociaux. Nous sommes d'abord des hommes qui devons être honnêtes envers nous-mêmes. C'est alors que nous allons couper son en tant qu'ambassadeur. Ce n'est pas une mince affaire. Les missions donc il faut ramener la paix dans ces pays. Qui met à la tête, ils spirituel, non, physiquement. Oui, spirituellement parce que Dieu met sa main, mais physiquement nous devons travailler pour ça. Et bon, on a qui met côté à voilà. Voilà, merci Tozo pour ça. Nakaka bamba question parce que le vraiment to yamba ki to tout na ba branche nyon surtout ya ko tout na poto mekampe ko découvrir lelo na makambu ya église mbilinga koti ba bêtise comme le katomoni ba sex tap ya basali ya nzambe ya ndenge na ndenge tomoni bande ko musicien to kotanga na biso ba kombote mais to yebi quand même moi ba réalité za koleka. Est-ce que Babiloko ko komi ko salama Mosala Nzambe azalaki musicien a commis pasteur a commis musicien après ba commis kobimana ba sœur na bango ba commis kobima bande ko baza ko senga aide po baluka bazwa lisungi parce que à travers mutunde mutakoyi ko lingami bima lokola da kumuda obimisaki ba musicien belé o lelo ata batwana ba komona nini le kumu na yote bato misu bakolinga ba rejeter ba bakiada kumuda bunga nzela mais lelo yo zali tango mona ka bato wana pe bato boza oyo kokota na mondo wana lelo bakota kino na doute bazaki sirte ba bia Christian ko rumela nete makamanda mba ko kangote mais ba moni osali plus de 10 ans ozo vivre nango mais tango ozo kota na mondo wana croyez-vous que bato wana bazo sala kisi toza ka pona ko sepelisa nzoto non ba misusu bazo sala kisi ba misusu bazala ba basali na satana. Alors moi, c'est Satan, on s'est déguisé comme Bagnon, tu vois, mais en réalité, ils ne sont pas les serviteurs de Dieu. Ming va s'en embêter, Ming va s'en abattre, si na bango, misana bango, ma baisse que comme monde sama. Nous avons mettre bango à découvert. Nous avons mettre bango à découvert, besoin bango na misala na bango. Alors avec boye bango na misala na bango. Tant on a misala, on comprend que misala oh ils allaient boye on s'en embêter. Misala ça misala na yabatu, misala na Satan. Donc vous comprendre les gens ne comprennent pas pourquoi. Vous voyez, il faut comprendre que misala na nzambe na misala na satana ils ont monisa qualité ya mutu azande une orientation ezali nini. Donc ala bitika de lokotika lokoma zonge pa na nzambe parce que il va na nzambe fallait kokisama. Makamo zo sala moza moza na Bible. Eza na Bible fallait kokisama. Alors tant ezo kokisama na ba nzamba zo lokumu. Nzamba zo lokumu parce que makamo ezo kokisama batu ba ko yeba ke ba o bazo tambola ndenge wana misala na bango za ya ngwana de l'axi ke baza ba sala nzambe te parce que bango na misala bango.
Lelo tozali kokende na 2023 tomoni ba politicien mingi bazali koyeba susu eloko baza kosala te ba politicien mingi bakomi kozala corrompu pe bazoluka population baluka bakota na ndenge na bango. Alors makamba politique ya toza mosala nzambe, je crois que tu dois quand même connaître réalité parce que soki ndenge tolobaka ke soko lingi politique et kolinga yo soko kipe politique ko kipe yo. Croyez-vous na ndenge mboko ezali kotambola vous en tant que serviteur de Dieu to tien nzambe na on a défité. Est-ce que les élections sera bel et bien et que Zouama et que Salama na 2023? Bon, les élections, ils ont problème en Zambété, hein. Ils ont organisé en Boka. Ceux qui ont organisé l'élection, ils ont organisé l'élection. Ceux qui ont organisé, ils ont organisé. Vous voyez? Mais les élections, les élections doivent avoir lieu. Et vous avez vraiment, ils ont la pensa. Les élections, ils ont jusqu'à là, en tout cas. Mboka est sur le côté. Mboka le bien sûr que l'élection est à la tête, d'autres que l'élection est à la. Donc ils ont la doit se préparer pour une élection. Vous, en tant que l'homme de Dieu, excusez-moi de vous poser cette question. Est-ce que Okoyi Kolobani n'est pas un bilan, il y a président de la République, na vision en tant qu'être humain, pas en tant que pasteur, en tant qu'être humain, Okoyi Kolobani n'est pas une vision chef de l'État. Est-ce que c'est positif? Peuple congolais va repasser confiance pour 2023 à Zonga sous à la réélie. Tout peuple va dessus par rapport à budget tozoka dollars et tikala kaka stationné biloko zo mata lipa 300 le komi 500 francs transport eza passi carburant donc biloko wana na politique ya lelo ya mboka ya chef de l'État ko zo chance na 2023. Espérons que les choses vont changer positivement. Nous espérons que les choses vont changer positivement. Dieu nous demande de prier pour la nation, de prier pour les autorités. C'est ce que Dieu nous demande de faire, c'est ce que nous devons faire. Mais nous ne le faisons pas. Nous condamnons, mais nous ne le faisons pas. Dieu nous demande de prier pour la nation, de prier pour les autorités du pays. Est-ce que nous le faisons? Nous ne le faisons pas. Nous nous disons une nation chrétienne, une nation de Dieu. Est-ce que nous respectons la parole de Dieu? Tous respecter, vous voulez quoi? Le président de la République, il a dédié ces pays entre les mains de Dieu, depuis qu'il l'avait fait. Après, qu'est-ce que les chrétiens ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas accompagné, les serviteurs de Dieu n'ont pas accompagné la chose. Il faut l'accompagner pour l'effectivité, pour l'approbation de Dieu. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. Makamose Belé. Donc voilà pourquoi je me dis que voyons voir Mikolo Goya le 23 juin, nous serons à la foire, à la Fikine, pour commémorer l'alliance de la RD Congo avec Dieu. Vous voyez, l'alliance de la RD Congo avec Dieu. Nous allons le commémorer en gros le 23 juin. Oh, il s'est le stade le 23 juin 2020 avec le président Félix. 2021, le Kikaboui. 2022, les hommes de Dieu, nous avons pris en charge de la Fédération congolaise Église chrétienne. Nous avons une fédération. Nous avons pris les choses en main et il y aura commémoration de cette alliance. Nous allons dire à Dieu, nous allons rappeler à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que nous t'avions dit? Nous t'avions donné les pays. Et qu'est-ce que tu nous dis? Jusque-là, nous ne voyons rien. Et nous allons demander à Dieu. Ce sera en 2022 et nous croyons qu'avant 2023, les choses vont changer. Ok, nous avançons vers la fin de notre émission. J'ai dit biomédical, toujours en avant. Donc, place mon matériel médicaux. Et juste un accordement, il y a Kindu Bokassa, car on a une maison en étage, il y a Kuta, Netozolo Banabi qui dit Tibongania, aux balancé. Petrolobi école, Mogozo éducation, bien, Ezali Kaka, le Gisclette, na commune, il y a Kinshasa, na Kwazma Kapanga, na de l'école et pas pour Okuta, la promotrice Madame Nifandenga Zorotang Sabana Malamo. Merci donc l'homme de Dieu. On est arrivé pratiquement à la fin de notre mission. Qu'est-ce que tu peux dire au peuple de Dieu au Bazolanda au Sikoyo? Est-ce que Bakoyi Kopé sa sous confiance Panzambe par rapport à Mboka na biso ndenge zoleka pona ba souffrance na banzala to bavanda na bango batika kaka nde bato ba congolais bakoma oloba mboka bana na bana? Non, to pesa Nzambe pa na Nzambe. Nzambe aza capable na nyonso, aza solution à tout problème. Alors peut être solution puis ça m'a nzela batu et où t'as collé quoi t'es il est quand nzela moko mi bali mi satu au moins on solution to quand mara nzambe to linga nzambe to sape nzambe au moins tant bana Israël batambola mabeli boso na nzambe mabe yaka bango mabe makasi donc mabe yaka mabe makasi mais tango bazongi ne kimia pe ekota pe bola mpe kota donc surtout tamoli mabe oya su makasi ko leka to tambola malamu to pesa confiance na nzambe. Il est le même hier, aujourd'hui
éternellement. Donc il est le même. Il n'a point changé. Il fera des choses pour nous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Donc nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre mission. Nous disons un grand merci. Et pas Bandekonosto Bazu. Merci na Ado, na Sima Caméra. Donc Matondo Mingi na bateau nyo surtout bazo soutenir biso de près de loin. Nzamba Pambola biso, Nazali wana po nabino, bo lobela Congo, ngala lobela Congo biso, bon surtout lobela Congo, bo benga biso na ba numéro. O nyo surtout azali na poste ya koloba, bo landa biso et vous ne serez pas déçus. Quant à moi, je vous dis au revoir, on est au côté de la prochaine numéro.